bandeko batata ba mama bota ya biso bandeko na ngai ya kati ya mboka Kongo onyoso azolanda ngai roi Tangata ngai na pesi bino mbote ya moto nyonso ndeko na ngai nyonso azolanda ngai nde roi Tangata yeyo. Alors roi Tangata aye pona kosala pena oyo ezali moto nyonso azolanda roi Tangata aye bake roi Tangata yende solution ba problème na biso nyonso to pusa nango pa ya roi Tangata zana pouvoir ancestral pouvoir na ngai za pouvoir coutumier makambo ya makasi problème nyonso za nango obela kabo tamboli wapi wa traiter aussi l'été pusana donc roi Tangata ye pona olongola nyonso o muto andoki alobi roi Tangata olongola ngo o zana hernie ozana asthme o maladie ape mange umela ozana prostate o nge umeli sida na ngai bakanga sida ya ka msweza kindoki papa lupango eteka mate o ngai bakangi ngabo lupango na biso po ani eteka mate tango roi Tangata yebisa bango bien que lupango na biso ko tekama. Alors roi Tangata solution ya biyano roi Tangata za pona ko guérir ba malade ba problème nyonso ozana difficulté na kata famille o biso famille na biso ba lobaki nani yene Etienne roi Tangata oye pa na ngai na prostate na ko traiter yango oye pa na ngai na asthme na ko traiter yango oye pa ina ngai o maladie ape mawane tungisanga makasi o nga na bela kapanzi o na posa nde kimoka sakanye na ngina bwa kile maladie ya panzi o ngai lokoleza kovimba mbasu kolombasu de roi Tangata oui ngai roi Tangata place na vandi esape ya kobunga te ya place ya musika te na lobi motonyo sa uta ka likolo na moamba kuna funa adresse na ngeza o kitana Pascal so de mouton uti maluku o bakinkole banseli o kitaka na so de mouton ya Pascal roi Tangata na avenue Tsundi numéro 230 référence na ozali église ya Saint-Frédéric église ya Saint-Frédéric ezana na presso tout église ya Saint-Frédéric bakola kisayo ba numéro ya contact ya roi Tangata bolanda bien ongo ya pa roi Tangata faut benga na numéro na ye ezali 082 25 44 351 na bandeli isusu 082 25 44 351